Sengo sous au monde bandeko place bazali. Si on yonza ma pesinga eza mission ni nazo kende tino nde balobaka tu to côté dans ta cercueil. Mission de la pesinga eza côté dans cercueil. C'est sa mission. Quand le prophète bazami sur pai pai. Faut ça la pendant que bat basola là, il faut déranger ka putu putu. To kana no message na yo yeli biso. Moni kozala benza musika mingi yanza bezali basi. Nazaki nazo beta bale bandeko bayebaki bayebi nazo beta bale eza bazali bana moko bazo monanga boka wana ba na moni tata moko ameminga akomisinga place wana bikita suka. Maman tu fais merci pour le message. Au moins na kata vision pour lien na ndoto eza mabete. Mona mama bale. Ce qui m'intéresse c'est que bale qui sera ta zo ça. Yeba ki équipe eza na kisi na ngoya kapena bale. Basu ba travailler na Fares, ba travailler na Boti. Eza bien ba kisi. Mais pasteur soka diriger une équipe qui c'est exact nzambe. Bale et beta na kisi. On a souvenir. Bale beta na kisi pourquoi? Ndamso mona ye bino ko moni kistembe azuni Fares. Au moment là il y a pas de équipe mobimba qui travaille nango. Mais ça ba renaissance, ba après qu'on ça entraînement qu'on travaille. Et ça quand nga yaka. Ndanga ta ya yaka aya ba bilo mibali aya na ba poto aya ko na poto aya ko pesa bi. Nga beta match moko na marti a. Nga na telema petit moko moki a pena 50 francs. Abi 50 francs zabi. Tant qu'on faut appeler ça qui biso bis. Na $400 pour te sauver bouti. Mbana wana zinga mikenyo so balanda vita wana bana bakisi ba pesa ba bakisi. Peso 50 fois papa. 50 fois les habits. Moi on capé ça. Ça bien travaillé déjà. Kiss. Alors mon to a expérimenté et mon beta inda lobby. Na beba memena biso pena na ndombe wana bena boyi. Bokali moko munene boyi ba toute ba maya pundu ya kiss parce que si mabea sintie bati ba yeba mela. Ba ko epa na bina mela te. Ah pour faire wana seconde ba beta ma bakuna ndako. Donc yo simba kisite. Vita munene. O kishasa. On a testé des fois. Oh. Bazoa été. Maman, la web maman Tiffany bali, so okina mama bali, il faut préparer fort. Kilote za mkusi nza mabiti kama lobalo. Kilote za mkusi, tika malobolo. Ya mikusa lokuta. Ona kilote. So pendant ta biloba kama lobave, ya vérité mais là ibo. Na moyi bo bazo invoquer mbule beta po basa ba cérémonie na bango na eloko na batini loke kote na kati ya mai. Tati wana sa prière à 12h. Na kena cha le côté bango, toilette na bango, ba toilette na bango, ndenge za na tia na moni nyoka bini. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom, shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu. Ma pessimine beauté, yarotelema. Donc chapeau bas, na ba surtout balanda kapé balinga kali Nazaraya. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, Christ reste le même et il revient bientôt. La princesse de l'Éternel, Nabanda Konabino, na émission au Kitoko et Yambelino Moussa Nzambe, il s'appelle le pasteur Patou. Nenka Boyebi, avant tout, Banda Bémission Abiso, tout banana na le Sambo, comme Sanzambe, Nabaloyimbo Kitoko, Onzamba Inspiraka, la princesse de l'Éternel. Yves Bolofa derrière la caméra, Alain Kiakala Mignon Bébé. Romale bosangana kana Monsieur Failo Yves Bolofa opesa biso lo sako mokonzi wana isepesa mingi papa Guy Labala maman Lauriane maman Louise wana na Afrique du Sud Marlène Bouy na dédié kantiko yo potozaka na moi ba bonne année na bande konoso les Nazaréens lembo isepesa mingi nekab aux États-Unis maman Fufura Tabou na papa Kaïs na bande connaît surtout et c'est paysa mingi maman Marie-Claire Kawa pour la ninte et c'est paysa Nathalie Moussibou na maman Betty Kokilea le sako mokondi régie à vous. Allez, Yamalo ya
Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va, on y va. Allez, katela, katela, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Na banzete bini vraiment na bandako. Nzambe ya pambola bino. Et c'est Pélici bino vraiment kokati na nzambe le sako. Tozana pasteur le prophète Patou. Autonomie déjà shalom. Merci shalom. Bonne santé. Oui, santé ça va. En forme. Oui, oui, en fait Patou. Oui, oui. Ministère non de Yangoana. Oui, Yangoana binza. Bana nzambe liboso na yo première fois na les Nazaréens et ça lui ndengani. Bon, nazar na sengo sous le monde na bandeko place bazali donc isali eza musalo nzamba bengi ya bengi toko kotikate. Donc mission yo nzamba pesinga eza mission ni nazokende tino nde balobaka titoko ta na cercueil. Eza mission nzamba pesinga yango. Mission nzamba pesinga ya kota na cercueil. Donc on kotika kango te tino on kota na cercueil. Donc on kotika mission iso masiate. C'est sa mission. Point ba prophète bazami so pai. Bon, et là on a envoyé ça. Non, le problème est d'abord quand il a une mission dans ma vie, c'est ça une mission très fort, ça Maman Tiffany. À chaque fois pendant que il faut déranger donc pour la mission qui est déjà. Chaque fois, c'est-à-dire que le prophète est monté dans la carte de Monganga. Il a travaillé. Il a travaillé. Et misala na biso sala ma et na lancer la tata na ngai pendant que ma fonction c'est pour ça que moto za toujours monde d'avant na yawa Maman Tiffany monde qui nazo bisayo ya badada 0 et na tout c'est ça caractère na 7 ndio monde mabarita wa ni na so suma. Merci beaucoup de tirer le temps de kana no message na yo yeli biso mais comme c'est ngana solo la na yo ma na ningi yo ndo betela ngomba na nzambe. Bon nazana sengono ni abomona Maman Tiffany na peso papa na ngai qui tout là na peso mbote ko lekali susu la tata to za chaque fois na boka tata to solo kanaye elle to tambola kanaye bena sepe so ko lekali mission pona ko yebisa bino lisusu omoni ko za la benza musika mingi yanza bezali basi parce que auto coûter dans la vie et c'est que les organiser to ya pemeni yanza Maman Tiffany oyebi ngai étape ya vie autant muza bazo ke kozwanga lelo yo eza ba ndeko baza misika bazo talanga yazaki moto na ndoko beta bali. Il n'attendait que comme on a la vie au Kenya na bonzambe mais tellement la mission nzamba pesa kinga et c'est là qui na pousse la kara toujours nzamba ya boswaka. Nazaki nazo beta bale bandeko ba yeba ki ba yebi nazo beta bale eza bazali bana mboko bazo monanga. Ba mama yeba te jina kotika bale. Ba yeba ka tamko mo Maman Tiffany. Mais tant nzamba zo pesa ngai vision message ça fait 2000 ans. Azo la kisanga mission qui ko keni mboka na mona wa vision zaki maseki. Atali singa lobi ke na mboka boye mutakoya bozo tout ça boye na lamuki na tongo na vision na swaki
ke nazo ke mboka moko bon elika mais journée on nazo ki vision nazaki ne sengo makasa koleka lakini sengo makasa koleka mais tant on a bandi kotungisama mais vision zani nzamba yokotalisa ngalobi ke eza message o nazo pesa nzira nayo yo kanzira nzamba pesa kinga nzamba talisinga na kata vision wana ezaki premier mboka mama Tiffany na kata mboka wana nzamba talisinga tozo kende premier mboka to komi na mboka wana na moni tata moko ameminga akomisinga place wana bikita suka ndenge zo suka aw zelanga tala bakabala mafufu papa nga memenga na mboka ngoya kosenga na mboka mama pesaki papa na baluki na sima disparaître bungi nayi na ngasa kona tungisa mana duka papa na kuti de mama na papa bakolo mafufu babi yaka muto no yako luka yaki na yesaki yakole ndene yeko zo fufu nali na bango le même papa na mama ba se moni mo ya na kata ndoto oleki ndoki na nepe na fufu na biloko bana mbeni na kata ndoto ta vision mama Tiffany merci pour le message au moni na kata vision ko lia na ndoto esa ba bete mais il nous olia ne ba dimbo la ngoli banda to kozonga toye bango di situation ko lia na ndoto ya mabete ko lia na ndoto za mabete mais lo nous olia boye bi nous olia boye ba limbo na siko yango kalisa ke bi ke ba ndoka ba ndoki ngi na kishasa so c'est vision que maintenant so lia ki fufu OK tant le fufu maman wana zo parvenir ko yebisa na papa na binzela za ngoyo oyo kote ko so ngozo kini pa imote nzela tanzela ngwana babi kende par so mais bazo le boko na poche ni simbongo ba pesina tant ba pesina mbongo wana moment donné nazo sa vision wana nazaki jouer nazo betabali wana zo betabali mama Tiffany omona mama bali soki mutebi soki bali kisi akata zo kosa na mama bali eza kisi pour la kisi ce qui se qui de Mama Tiffany il y a une équipe qui kiss na ngoya kapena ba travailler na Fares ba travailler na Boti ça bien ba kiss oui ba kiss mais pasteur sera diriger une équipe qui c'est exact nzambe pasteur sera diriger équipe sera zali président ou bien s'entraîner soit président to ko ba passer soit président le batem susu ce qui mbongo ni apesi oh pasteur comment kende so en fait comment comment ça n'est pas kende olobi ke so ba lobi une équipe qui c'est ça ba kosi équipe za na équipe c'est ça si ko so qui monta diriger équipe pour qui cela les affaires mon coller loko yeba eneti mabomba mi neti bakoma kanga biso na temps ya président utakoleka bakoma ko kanga biso so ka oyena téléphone telema au télémi ni les a 4 téléphone donc comment tu es obligé tant aux obima il veut bolo foyebi il faut évacuer ma vidéo ni en surtout aux zones ba makambo ata au vidéo on to sali on va basoda bazo contrôler ma vidéo babi oh vidéo ndeko yezo ozo garder ma vidéo on va le beli mokonza mboka bonga na sali vidéo ata ba moni lo note ba kangi téléphone et que siko muntu azo garder équipe is cause ana kiss so mutala garder on za pasteur équipe peut cause en kiss oui ceux qui ont gardé équipe peut en kiss ceux qui m'ont côté na 4 5 côté de maman parce que il est présent pour le bakenga makama na côté de mbongo so qui place ayebi déjà les autres qui na maman kiss ayebi que équipe c'est ayebi jamais équipe cause en nene pe yo Mama Tiffany yo le bisayo et moi dibali et beta na kiss on est sauvé na bali beta na kiss pourquoi na tâche de l'ormi bali ceux qui nganga ya ziboti amimi ake travailler na et ça de kiss nganga mso mona ye bino ko moni kiss tembe azuni Fares au moins il y a pas de équipe mobimba qui travaille dans au moins la nous Fares dans la Fares on a tout continuer le maki et ça pas kiss ou ko l'équipe a bien mon ko l'équipe comme oh ay batene mbongi kenda ki wapi non ba il venait ba komisa ba renaissance ba gira ba vita ba gira imane Mama Tiffany ba Clara ba nani ba Eve vita ba vita donc ba komisa équipe oyo. Merci Mama Tiffany. Après qu'on s'en entraînement au travail, et ça quand on a yaka, on a tant ya yaka, alors bah bilo mi bali, aïe na pas poto, aïe ko na poto, aïe ko pesa bi. On a bête match moko na marti a. Merci na zaki capitaine Ndombi. To bête contre équipe Roger. Na équipe moi matadi. Ngai na telema petit moko moki a pena 50 francs. Abi 50 francs zabi. Ba ça chaque jour hôtel Venise. Après ça yebi. Bah, on dit que Manganga Banana stade on a fait bien, bah t'es comme bien. Oui, petit hôtel Venise on a ça des hôtel Venise. D'ailleurs c'est vérité, on a nous jouer na ni. Oh on pousse on na Gojila wana, Gojila wa vite na la kufite. Tango faut rappeler ça so bis sa vite.
après c'est $400 na babutini na varese vita na yebisi yo kisi apesa bino bi mais moi na perception bi na tango fort apesaki biso bis na $400 pour te so babutini mbana wana zinga mikenyo so balanda vita wana bana bakisi bapesa bakisi abali bapesa ka pour que bana na ndako osomona donc fait on a so bisa yo na za un bapeso 50 fois papa 50 fois les habits moi on tapeso ça bien travaillé déjà soka boye bani tapeso yo tona mais ndio bazana banganga bana na kata terrain bana nyonso ada comme c'est équipe na bino ba qui bien lui biso David ndombe ya bana les vite OK donc banganga bavandi wana baza babiki bina bango oteka babita la bimo ngisali atoteka combien au pesa biso $30 donc autant appelle à mutu et ça bien travailler dans au pesa bien tant que boaka coup de titre am kebe ate tout dans mon conseil écoute et ça kiss ça dit pasteur so ki benani so mo parle so dirige équipe mbongo ni côté na katama et ça dit kiss un pasteur nous sommes une chose de vérité un pasteur et le koya jouer rôle na mabal le bal a fait que fois mais sur les au dirige équipe ya balle sur un niveau ba martin ba vite ba renaissance et ça dit kiss ça va tokoba alors muto a expérimenté et mon beta inda lobby na beti ba matadi ba bomo na stade ko bet na beti na stade ya éliminatoire coupe du Congo na beta na beta aussi m'a pe ba qui ba dia maman tu fais une chose vérité biso ba memena biso pena na ndombe wana pena boyi bokali moko munene boyi ba toute ba maya pundu ya kiss parce que ma bia sintie ba ti ba yeba mila ba ko epa na bina mila te wana bonza beza na kati na bo manza bezo ke wuli kama mabali qu'est-ce qu'elle est en Suisse à Maï ah pour faire un seconde ba beti ma ba kuna ndako donc yo simba kisite maman na lobi bien tant la côte na bonzambi tu na bani ko boyo mais tant il est bandi na bani on zonyoso OK au doit ba 50 francs na 10 dans la zone Kiamoti OK ça dans la zone Kiamoti voilà merci pour faire un monde de prof vérité pour les c'est ça OK ba vérité mais maman beza mwana lo ya joueur nga na bengi déjà Yves na tie na sima wana benga ba na joueur ba kota ba koyoka merci alors tant to bandi ko kene na kati ya mission ya makambo ya Etali vision na so ki na bisaki wana mama Matifani na yako mona premier mboka to l'équipe mabende deuxième mboka to yako sala musala wana déjà les fufu na premier mboka ba pesa na mbumu tato okende ba singa mutu ke koleka il faut ko tazamba wana na kati ya vision to koti zamba na kiko se trouver liboso mboka na yo bima na kuti ba tombola mabende tout ça ba bende oye kota kana musala mama na kota na musala na kata vision yo wana kata vision na sala musala sisi ba pesinga mbongo babi matamu tukake deuxième mboka na ke deuxième mboka to mati ba tondoki na mutu kama mboka munene to komena ba tonzo ba kisinga na kiti mais place pour nazo kene zombi mais senze lo sina kene suka mboka za bité ça na musala so sali musala ne mutu keso kene ko na mbongo sunde zo na mbongo te ko sunga yo o konte su chemin na sali musala to moni mama bendi na kati ya vision kala na zo lo ba na sisi musala pesinga mbongo na ke troisième mboka na ke koma na kiti mama ba pesinga lobi bonde oye osali peka bien tala pays na tali pena bo moko na ota na mona kwa mboka banda ka beta jamila na moni mai ko océan la biso zumbo masuka ndo matina kwa to na yeko sala nde deuxième musala ba pesinga mbongo ne na mataki na kimeta na vision na kina kati pays wana na ke pays étranger na soki na pongi wana na zane pa na biso na mitu ni senya ndimbe oza kundo vision ndeni na la mungi na tona zaki ni semo journée mobimba mais na beta kamoka wala rande mila ni na vision mais na beta ngoka ko kende wana na ko ba ko asoma ki bomoto na zoni musana na suya bali zo futa la ngana fukisa bali makasi ya na kina test des fois vite test des fois vite amnene o kisha sa na kina test des fois oh bazwa yote na ke bazo test simbi wana coach nani bibe na descent coach nani maboki coach maboki aibi bango coach maboki na coach bibe mutu bibe to akwa wana kufika mte na ke test na wana ke kuta ba lami na ke kuta ba joueur a minene kuna ba lami ba rumu na ke kuta ba pelepele ba ke ba joueur malani ba lami ba nani ba zake ba Nintendo na ke kuta ba mokuna ayi Nintendo na kuti ba wana test na ngesimbi mais quand tu be singa lobi ma ke su test si to ke beta tournoi ya kokana Afrique to na mokino be chani wana yo tikala a nde ayi kutika nga even na lekiso pour comment peut sa prophète na lekisa baroya yeba mutazolo balasima na neza Yves Bolofa ça va ce ba secret ba le bombaka ekoyeba na à vous papa
Alors maman Tiffany on va nayo donc on a le banayo au monde de la zone donc ça dit et ça la bateau ba otala biso moko ça na kata bele mo so des bele mata déjà et ça m'a déjà mais nous avons eu memanga na dimension maman Tiffany mais qu'on s'est retrouvé ti voilà un moment donné on a so que na étape on a nyonso na chani wana ndo kenda ba zo na kenda on a so test nango ba singa que non te dakata test oyo landa room azalaka ta si test na dakata camp voilà général ça voilà c'est voilà biscotte à des général gamo tango oui atali bazui biso atoki mo test na biso papa esimba ki pété vous comprenez test simbi mais babi 3 jours botika na sima biso toki na no libana mboka ninga na tikala ki tellement papa coûte na tapi na tabiana azala bisateur à dering wana sana sina ni aye wana sama kenga do na sama kenga do saka aye ndi azunga minga na dering azala bisateur à dering des places na ko na ko ou katikati le collège a jima otenga moni otenga donc so na tsebu o moni za otenga mabo place na ko so siko ive a ozela bilango de na ko so siko ku o na za na dering na traitement mais na zo na kati ya nda na dering Maman Tiffany, ça n'est pas comment. Au moins on va na. Ngai so ki mission ki nzaba ka benga na mama bali. Na si bandi bato ba ebinga mais ça ki bana mbo na vanda. Bon kalita bali na za nango. Yaki gaucher magique ndo benga. Gaucher magique. Gaucher magique de défroiter. Donc il y a ba Nema. Donc et là on sala ngani. Tellement na na mission ya tata. Ato di mbela ngana na sima. So ki mission ki nzaba tiki ngani ba kindi ngana kindi na ki. OK. Et yo comme mangai Maman Tiffany na position ni. Tant que vous affichez Sili. Papa ko sauter to zaki na lokolo nde etenga na derrière. Bon, ça ka dérange lokolo nanga. Merci Maman Tiffany pour nous rappeler nga. On a sauté tes ça c'est le message de Zokeni na mission pour to koma pipa de Zokeni. Na ko zwa ku obuni. Tant que cet entraînement na yo kuta na dering, na yo kuta ba na dering so na yo kuta biscuit, ba papa la ba ilo masada entraîner coach bibi et coach mabu. Ina coach nani? Oh là, Watunda. Tout s'entraîne dans next, à next. Donc il y a entraînement, test, il y a des lettres, il y a pourcentage, coach Watunda, mon yon maintenant. Lobby na tongo, c'est malo na zone ndaki pa na biso. Ba ebsinga mutu moko akoluka yo akinzilo ya c'est mutu nga mona na. Na bi mutu ndeni, oh aza forme bo. Asi ba entraînement na next. Na dingi na kiti quartier na on point nga. Ba lobby ba banderole ponanga. Eh mama, mutu na mona te. Mais bébé au gangasi habitant nous comme avec beaucoup sur 15 là c'est bon na ça moi habitant ça moi rapide tant nous ça qu'on a qui maman bangu na komba coup na poa mu de ka na lia ba kiti na ba mesa ah atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu oui allô est-ce que tu bonjour boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que tu as un galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. oh maman comment des bongo donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifongami comme na Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sasu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah
direction elengesa mokoto numéro 1 à face de l'église catholique. Ah, c'est ça d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. On a le coup. Oh, et Kabouane 4-4. Na simbi le tutinga na monyangote. Simbi rien. Les kalaninga. Oh, papa tiaka maboko on a bisa kina bita bisolo mo boye azana Rwanda. Ayi kula babi yano akaleka bozo budget to comprendre ni. Aya zuka tinga de yani ata be makili zo sopa. Ututi nini na eloko na monyangote. Abendinga bakena nga bapenga babiki na bakena babiki na ke wana entraînement de ring to ke des préparation na bakinko le koto to on ke buyo. Kwa chekoki baka sango jo ngayete. Na ke babi kotonga boye et bon aussi ma batonga nga lokolo wana. Maman, na webso maman Tiffany bali, so okina mama bali, il faut préparer fort. Monte moko to boyso na mama bali ke mona okina mama bali awa na kina makambu ya bonzambi na olonga na bonzambi. So okina bonzambi suka na nzamba kolungula zonso na bonzambi. Kuni za mongi na ote. Kuiza monda bakisi. Kuna monda bana. Monda banyanza eko kende ko songa. Okozonga. So ezaki bato bakina mama bali bakina. So ezaki ngana ko kende pona kende pena molimo monta na tika na moni bakisi se bate na bana ko prier we. Esimbi tenza ba bia ozonga. Lokole bukaninga na sala une année demi. Papa bande comment papa bande papa ba zinga ba meminga ni kizimo nkana vanda. Ta vena nkana. Ndesi ko bande olakisanga ndini ba priaka. Na niko tala faut prier wana na lokolo nga ba otonga nga lokolo oyo. Na tambola ka tutu abolo. Na gumba lokolo. Te parce que gumbi lokolo danger. De la carte zo sentir quoi bébé quoi ils na carte ba bi. Il faut tambola ka bolo. Donc mon belo wana so ke mon belo tuni ko basanga na quand je encore lokolo ndini. Maman Tiffany natamba lokolo na souffrance papa moko yo benga lobi dans une vision na moni na Bible ozo leka na pays moko buzuki côté na talinga na na bana na Bible donc vision wana oyo na zwaki na lande mila wana na moni papa moko yo ibisa su mo be sey yango lokolo ezo kali ka voyage monsieur la mena bundenge un jour 2 jours 3 jours 4 jours na yo rende voyage moko il faut na ke matati na lokolo ba benga na ke bete na matati lokolo ba lokolo na tonnerre non kelune na tonnerre nazi bandi mona ndoka na lokolo traitiner les pays makasi bakiseli trop na nzoto na kena muka tanga na to déplacer tala mama Tiffany na moni loko pourquoi nzamba meninga na kati ya bonganga ya mosala ya ba prophète pourquoi po na vani na kati ya makambo na mingi ya bonganga mama na ngai mama Tiffany c'est na rappeler loko moko siko mama Tiffany au moins mabelo ba laquelle mabé ba tia maladi place wana ce qui monto a quitté place wana za pamboli ngai matati puisse mal bien la quelqu'un m'a et que vous dites ça et c'est un sikoyo il faut tactique ni ya ko bi na vie siko on a tellement ba ko le belo na bete na na Kinshasa donc ma bela Kinshasa iko magina mungu apona le ngawa na ko bikati et c'est que français na déplacer tant on a commis na matadi kitende on na kangaki na lokolo wana eseni e ko ira njera mutuka tant e ko ina mu lokolo beseni e bandi kozonga na sukitende wana seni na wakia place ni kolonge bande kozonga yango wana tana komi na Mwanda ndelo kuiseni eso nisiko normal mais pour tasema ni kokauka na bien c'est que mabele wana esenga ina sa déplacement pour que kubika nde place mona bandi siko bali matadi na yeko bete na onatra na bete bali mingi na ba onatra bimerge na onatra pa ben autre bisco na bete na boma na bete na Mwanda papa na yeko sala shit na yeko zonga awa sikoyo vision on la bete la ba 2000 on a mikendaki bambuka yeko bandanga muto yeko zonga kozwa ezaka ni nzoko ina bimiga aboyi na kitala ba camarade na mbele akutela ngabi nazo mona UFO ile biso sunanga na kamata voyager o ile biso esprit to zoka mituka to voyager nde camarade wana na ke boutique ye na entrée baki camarade no kena bisabi ye a voyager souhaité na place na ye ba memanga ngabi oh et bon na zabo il faut fâcher wana na
nazoka na kingasani mama zoka na mombele mama la bec fufu bec na retour moi nga olia arozonga nazonga te mama ti fanya ko matina moment to zui boti na zui kaka 2 kilotes to ke mama tina rombo nga tomata ndenge to kenda voyage moko famille ba éviter to ke se tout fait talas ko na tel cas to ke voyage moko ne psi motuté nga pe kaka na des pantalon la soba moko la chemise na varese na sobi na boti na ngai pour que ça ajoute ma casque avec boti déjà nango moi varese complet kotunisa matema de force c'est ça entraînement bonebi ki na zona rambo force c'est ça qui ambo na ko mona force na zaki boko ke na mambo ke belé mais ça na boti na varese botunisa maté ya un peu force ne komaki ne na tambola boko zo tout mais ça c'est ka bible na force na yango force na bible so na zo ni ka bible na sino boko na obedam to nani makiona pe sambo so na zo bible makiona te to na ngani en plus ma qui les abani ngana ba batela mama qui ona wana ba so basala benga na madoi na lekine tema lekine beta ba de binanga ngote o mona zabu mama qui fani nepsa ko moko awa to yaki ya limbisa na oso na shit place to salaki o moninga ngana kota kana ngana tutata video na bino nda so tsikabu na lo mama ngeli kaki ya tam so benga zakis na tuti porte malade mama ti fata la kota kami bo fungula utazo kota na pesa ko vision ngote mama ti fani ndoto mona pesa kiwa yo ni ndoto za 3 4 personnes na c'est comme la suite ndoto na bili kuipsa yo na mo sukula na kata basa kantine pesa kama wati baba eza ba prophétie bandite kanga mina nini pena ba prophète ok merci tozo continuer na bili mama ti fani na yebi toza na awa mettre fond de nobleka bonzambe to kokotsa na bato bani obunza bana nzambe ba on ba kokima kotika ba ko libérer ba ko libérer na mama na bali ko rappeler le comment tant to komi na kati ya to compte to taper to komi na makambo ya voyage nzambe ko sala na grâce okomi na mboka mba memaki nzambe ko sala na grâce na mboka ba memaki nga non mama tifani mboka ba memaki nga na papa wana memaki saki te o sobi boti wato leki ona sobi boti na ki bon moto sikoyo wando lo na ta vision na ki bon moto bani ko travailler sikoyo tato komi nesi kampani na bimbe to se to fait na mwanda bila na bakula te sati kaoi jokotika tozo kibeta to na soyo c'est vrai ba bela tangola ba différence kamana comme ni mungwandi ana Rwanda a jouer yeko te pokala zaki ngati yaki ya mkamadi msusu fo ba kena comme ni yani nzola mais amema nenga abi yeko te na bonne to comprendre ni koti kaka voyage komika ya yomba moko apesa na bimbo moto keto komi to beta bale na kati ba minga soyo to beta bale na soyo wana ba mingi ya jouer na beta bala qualité bi kolo makasi pe nzamba yo sala grâce tant bazo reflet ba ngaba mission pas c'est pas ba jouer la fois je regarde bon jouer parce que c'est ma pisoti mais mon kolo bazo reflet ba ba c'est ma pisoti mon kolo ba camarade bazo bima bazo na RDC na zo manager na voyage na kini Rwanda na bombe ki ba camarade secret ok mission yo so na bana ko sala na so mama Tiffany obi nzamba na liswa molimo litwa molimo tamu tabata na sia so mona ini kolomoki bako sanzambe te ato bomna mutema bako sanzambe te nzamba ata mundola ndenga mosa nzamba no beto lisolo mabelo kuta tala iloko suki sangiza ke loko moza liwa ata na sobi nyoso na zuiba mituka na zuiba maki ona ndeba mama ki ona ba bloko na ba mbonzaba mais loko ekwa ko bon yo ça finaliser la liwa so liweye nyoso mo kilo kutika na préparer que so yo kuta na 12h ekuta na lido nzamba na kati na kina kimia tant to komi na kati ya mboka wana telo kesala to beti sili e komi ke baninga ba ozonga na ozonga te na ke Rwanda na komi na wenzema mboyi nasi bandeko ba voyager na basoyo be bisoyo place mitu ke tele makena ba Rwanda na kemi na kena pesi mu Congo na on déclarer na bi na on complexe serviette oyo on voyager na on ke nango Rwanda na moni papa moko na mbi abimi tele Rwanda abiye tonde vose katundu na linga les amuibi baba niko landa ngasi ko na mbeli wana so baba siko mutu ngabe na banke so ba chulinga na uniko fera bazana innocent vous laissez protéger pour la famille na bani ko kiba siko kik na keso ko ba tomate ba so comprendre ba te baninga po le jeu ba protéger ba sa ni papa na ko te ba simba na ya chuba ba kambeli ndi na kima kina sote na bi e so komi bona kufa na kepa na bom sambo na zo ngoma na zo saki na tina lipeke na landa comme na libo na kuti ba camarade nga ba ngo ba voyage ba zo na RDC na kimbumba eza na lwa na so na ndenge pe to kating na bango tato comme na mwanda camarade batani wa bi biso ke yo ba réseau je te dis voyage biso je te ngolata complètement c'est fait kolata propre mo sac mo bien to ma RD to ma Kishasa na esi bango na tikali ya mo pas na bani ko tikali esi mo tika na tika na mo na mwana
les camarades bakita banatikala mission na ngasiko yeko kozwanga à partir ya mwanda ndezo monanga mbongo nanga natindi ba propre ba essence na loi na soyo nga natikala à partir ya mwanda so yela teki koto so beti moto mbongo tout ça lobi na tongo sima lobi mama Tiffany na webso dans une vision moko wana déjà ba vision na zo kana no comprendre mais pour écoute à ce que mutu ngi ba luvante ba biloko na bisayo ezaki ke tata zaki soki atali singa likamna tongo ya bisinga sondenge zaki moi moi expliquer ba te son expliquer ba to ndi manga ite non moi ba grand pasteur no yesi ba manga mundi na ndi manga tata so sanga bizaki mena otango longo ayoko memanga eloko moko ndeko na manisha asa Rwanda tamu dazo bima film apemba yo na nga mulu ba bi na nga posala to sole titi afion pesa ki makasi asepe ndeko na pemba ba tali ngabi ote mamu linga mwini ponga bena pembe ote esimate begere kota na titanga bisakana na kiluka pesa ofute nzoka ne fio na kukanga manayi juto fana na kiti bakani madala ndeke tata madala ndeke tala nzamba ka badima sabeni la kabato soki ezaki mpona madala ndeke na te nzamba bena ngai te po biso ozaki bateti te ndoka teti ki tala nzamba azwaka bateti mama Tiffany na nzamba na zo episo fikiti so moni nga na zo fikiti mpona tata mpona mutu te papa abino Yesu Masia nzamba bongo okay na yeko se trouver to komina to yo vana titre vana papa nzamba yeko mimanga na ndenge na sali chemin to voyager to ke to komi kuna fi wana singa na za pomme malaria nga se malaria donc ma dan ndeke bozo mo esprit pesa na yeko mesa na yeba ke esprit ndenge salaka ça des esprits mo ya boya de ce que tu as programmé que la deuxième troisième côté à ouvrir la deuxième soit mon deuxième boutique bila ya troisième so chine ba ye pour esprit beaucoup font la 12 bon pas kangani beaucoup font la 15 ba kangani mais par jour nous doit encore 10 fois so ni linga ke mingi parce que na mona kaza ki pemba saki bien makasi non ça na kelu ke église moko ba bondo ya pona pesi ba te ba to de grâce na pesi ba dina pebo pour moi soit bik na ngaki mingi na 4 église na pesa ba bondo ya pona ba bondo ri welo to ki akanga na pesi ba bondo na ndiko tenga na mwasi na maboko na kitikiwa so epi mona bino la baliete niko mona église moko la mandala na biko église na côté na monika ba ba divine mdo ebisa bi église na ba jeune na mingi na même quand église ba jeune ndeta na côté na ke kuta na pasteur Jacques père nzambe ya sunga to kufakala te atanga nisali oh oui kele vanda na vandi abi yo poto sono mala bon l'excellent bango lobi na tongo ba mata 3 jours à seki bala te ba mina maite entre yina mwasi nga nazala nga bien est-ce ba seka meza nga eza yi abi yo faut génie oli ate nde ayeko zwanga ba premier jour deuxième jour troisième jour batanga ba pisamba la mani bumuna se nzala ye 3 jours nga 3 jours lobi na tongo akanga mitusu mais wakamuni mbebe je pas prier de jeter nzala onu nzoka le nzambe tsa do sala bongo azo benga nga ka kubenga azo ba pesa ya muzonga parce que na ki bongo to banza na woni mama nzambe te ko nzaki na kati la ka usala musala nzambe so nzambe kwa zona likabula sana ngo poazo ngo esinge fa ko place ni ya muzulanga eza ne bena kata kishasa nzamba na pesa nzo so kila ndifa ko pipita bo mona mutu mona dabeti abeti 3 mois 4 mois 5 mois bikati ba passer ba bondi ko le paso bikati yene nzamba so benga akufa peti nzamba so benga ina position na parce que so bote yina muno ko yokati bibliologie ce qui boke passe bote ba to parole bo monde ba ngo kati bo pour bo no sa bo kini ngai mo note ya batu wana nzambe pate ya batu et singité troisième jour de pays parce que la vie na moni pour habiter sous pour mata 5 jours à 5 yo plus format maman tu fais na beta 5 jours là tena mina maité l'église kao yana nga wuti lwanda ya kutinga abi mais Dieu te chez nous pour la nuit ata pasteur yana sa pasteur et c'est ce que sommes abi mais ya ko gêner pourquoi abi ni kishasa abi modèle pas comme gêner ça sur monter c'est que c'est ni bon qui c'est moi comme na gêner ka abi ya eza kesite tika na bomanzo to tika na molimo samsala bonzoto isali musali jamiki tika molimo samsala réponse à pesa yango abi c'est frère ya solo ya zungu to kazungu ngini lwanda azungu na lwanda azu bakabek samsala ngana tika na maboka passage ya quoi ta après une année abenga na kwa bi nzamba ebisengo sa 3 ans na mabilo so si 3 ans mission na 3 ans azo bimsumbo ko zokende 3 ans papa 3 ans na ko vanda bi 3 ans là ma Tiffany na beta ba nuit de prière il y a pas place à battre les autres sont boule bandi ko beta bozala na si
mbunda na kati ya mbula père a le canagien 7 jours à sec 7 jours à sec dans l'été na milama été ba tota ba lama ba prière ba kaso mona kona comme mokelo ko fumi nya petole de kibanga alors au moment na so mbula ba ndiko papa wa rabe bimisa ba na mbula na sambula mbula zo kwela bino azola ko sabike au monde tabu biso mo mbula indi ba zala pouvoir kanga pe mbula zala pouvoir pe pour la mbula azo ibisa na yango pe ndela zo biso boye so na telemi na ndokanga pour la mbula na gami na leli tata okanga na mbula ko pona mbetsa obi kana kana kwa mtu na wako ndapona bakapa malati basi ma pasteur kwa mtu kutoba suka kana libungu ngana yena koti na biwa babitala kuna pesa nzete mwa bakaki na kisi kwa nzete na bakaki na komi wana na bidama ka ba fia kitoko bakoti bana monda internet ya mabe bazi kini kuchungwa mabuso ni beta mbunda omona bandiko invoquer abani kuchungwa libulu na tikto ngana baba na basi prophète baba na mingi na 0 heure na base ngaba za bana 0 tema nga benza makasi na butu ba butu to ko ntsuku na za fort bango ba préparer ngabe nazo bokisa bango tango bango ba na 0 heure ngana na bande déjà 23h ngalo ganga papa bitaka mbula ndoga mbula ba ko na butu boy muto ba mo likole sene bindi ba palangani batika na vite mutu ko ba misa ngo nga bafuna na komta samba na bakole ba jine ba funa pa na mokonzo mo za wana sambisanga abi mutamu wasa mtoto mwana prof to samto ko mutamu limo moko to ko kate bolo ngozo ngisa deuxième jour na ngo bango ba provoquer na moyi babitende mbula ebete na moyi to sasa baza bevocation basala ya mbula na ya sambula na moyi bo baza invoquer mbula ebeta po basa ba cérémonie na bango et loko na batindi loko kote na kati ya mai na mo ba likole yinde seigneur mbula ebeta te wana sa prière à 12h na kena cha côté bango toilette na bango ba toilette na bango ndenge zala na tio na moni nyoka bini na mulungu kwa bi o sini na zone kapesa ba mbenga na vandi na bandi prière c'est papa na mo pali kolesa ko ina ngabilo côté de kamonge salama na ndo kangambula na bandi ko kanga on fox na bi seigneur mbula oyo père zambo neza na bezambula père tala oyi mutasini nzambo ni ba ba ko déplacer nyoso na bi papa na 7 jours à 50 c'est la ngai na ko fanza ce qui va marabout faut pas génie mais ce qui va ça pouvoir génie déjà pouvoir génie ko de kabango nza na benga ni mbula ke na bisio mbula ni kama ba yini ngali susu ba il faut mi mamboko na beta 4 mois na kipo na 4 jours beta 4 mois na takuwa mtu ba mama ba mbiso na kwa mtu nso ba yinga ba kena ba fundanga na samba na sisi na zonga na bien na kuta kuna ya soba ba pasa ba boti mi balé moko fa kufu so boti ka mi balé yiba ba kosangu biso siko papa pour boti ma pasa mi ba otambo so pour ba fufu ba kato ba bilamba ngali na kuta biko na mboka wa na ba jamais ce qui explique on après 3 jours moi na fa kufa et comme ça on a moni mona bota mais que l'hôpital na salle de prière papa protection na kani fox ko ce qui ba 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 mona mona moko waza mona na kani fox ko na tshelo boko na longo tisha na ki ba ko funda nga fi moko ya lobi prophète moko ya ka yes ya na l'hôpital a tchacha moko kwa biloko to sinda souti mama Tiffany na zo suna nzambo yoka bonzambe za nzoto te bonzoto ezali soki toki na kotanga verset biblique to te ya ndenge biblique ni to te ya kabui wana to te ya bato parole mais on a zo za makameda na 4 na biso ya molimo ne bumbisaka esprit za mabe na bonzoto soki eza bitundeli na kata nzoto ne na loba no a mama Tiffany okubundu beti likofu okindi mais so ina molimo yeli o monati e beto pe ko esoka on ba bible lobi nzoto ezala makati mda makasi na molimo poto za la fort pon molimo za fort eza nzoto te mama Tiffany to parvenir ko longwa na so chité ndenge na ngomba na chité mo mokina mbeto ni solo mo awasiko merci pour la Seigneur Jésus na so chité le mo mokina mama Tiffany c'est tout na kati ya mwanda na tema na vana vers 3h na sa prière butu na moni ba yosinga na moni ngomba misato ya maka ba mesure mabango mibale et fini ki sikoyo ballon bimi et fond ba bele bimi likolo ya ezo ngile ola oh et bani ko chité ba ngomba ezo ba de la ballon ba de ba simba ngote et pousse ni nazo mona e bimbe na ebisi ni bon mission ya ki pona mwanda ici li siko na bani ko somo so ki chassa pour nous bouger malé mais tant que tu kuna tala place OK na tala ballon telo ballon na so ba jimi fois alors la témoin mais le comme la so au prophète papa na molimo moi si na kana leta na beta mon kolo so beta ba consacrer tala lo ba ne so ba kiti ba pour mo ba kiti ballon et fongo na mabele bini libale so nginga ezo yeye na moni ba te protéger ballon na ba marque ma panga minene ko ba bete e fini ki ballon donc c'est que yo pousse na terre ce pousse ne salika beniki
et termina musika na pe musika e bani ko ebisanga mission e beteni expliquer nga nyonso abi asko zonga Kinshasa voilà après 3 ans ba nous sommes sana siko nabi zonga sana kimia na mona boye balo baluki e bandi ko zonga place 8 aki mabanga e finiki mukongo na hôtel sur musika balo on ba protéger balo na bango ngwa et puis balo ce que ndenge te protéger bo ce qui finir il beta kanute on a zo bala motema balo keke ko mitango ba komi likolo na moni mabanga on ezaki banda et sangani yango mo komi lokolo na moni fumwa bisuka balo continue na kata libanga kangi pouf e finiki balo ponge kata na 3h na bi na 3h na va na kit na so plan kit de misali bana 3h na va na jaki na se na bi seigneur balo yeko betela na solo na suka ndenge ni e fona zo na zo makishasa retourner Kinshasa na tika ozota nda bute pona na Kinshasa ba voix na za ba voix ndenge na ndenge mona zalia tala bani ko son Kinshasa na olila na ke vandi pana le parent famille na tikuna bitumba na ke vandi pana ok na bosa ngena nzambe na kata nzambe batinga na mission na ki bomoto na nzoto na so kumona ko na ok wa ke bon nzambe je kota ki déjà c'est pour cela na comprendre tamba yo ko David tata David aso ibisa nani aso ibisa Samuel abi mais moi no yo so benga yo wana ya wa pona makwa misala asa ne lote oh bible zo ba panda ke na kata sama David zo ba uks ba lion asa ki déjà moto déjà nza ba pona ki déjà banaka oh ba uks ba ça qui formation ba ne ko formation pourtant il y a ko bima après c'est bitumba Goliath tama ke ko se retrouver kuna réponse mo ko bisa alors bi mutango yo bini boso mono bini boso la ndo boke ko ça le mais ça moi c'est moto nza matinga sana et ça y est c'est pour ça que nous avons dit yaka au moins ko ça yo mais na quatre bilo kisali mama tifana c'est tout fois vigno so yanga tina bana ko kemi mama vina nga mama tifana tant balonga le desi na bini na bani ko zonga na comme na monde séminaire mon ça séminaire tema za makasi na délivrance na chaki maboko na maladi place papa na kiponga ma force na na jeune seulement 3 jours à sec na une force ma bile na balusi ma bile ce qui n'a pas de vitamine tu as force de bakangi tous les 4 mois ce na comme il y a des colo elle se 3 sec na balusi na kani force après na bani ça mais na ko so force nyonso mama Tiffany ya ko vision on a des étoiles nzamba ça mabi ozo zonga lopango na bino na ngaba kanga muno ozonga mais leki na yo awasani awutu kisaba bandi kuna ba utusa yo wana place ngana ko bimso na lopango na bani ko kenyo ko malé kati vision abi nazo songa ka Kinshasa nazo songa ka Kinshasa ngai famille ko banso na famille na tika ba na souffrir na bani ko lela na motema na se retrouver na kata Kinshasa na on tapa lopango na biso na ngaba ta lopango nene to lopango bi bani so ngo wana mais nazo biso vérité pour ça ko kinisati pour ça ko kinisati ne nazo biso makama nazo biso ce qui za bandi ko ba libana mbo ba bandi ko na ba zebele ba so makama ba yiko so na se retrouver nazo biso mama Tiffany nazo sonza be témoin na se trouver église moko na ngaba non là na sima na inala la kawa mama zo na bipatu mais ya ngabi mama na kokate so c'est les prières butu so ni de prière église ngaba na na bona butu na tongo la mwina tongo mati fanza be témoin mbule beta na kata lopango wana menga na bimili ko sina bina mo $10 bati likolo ya mai mais pour les humains non sauté na komi na kata Kinshasa mbongo zati ko isate muto ayibanga mbongo akima na c'est prière na ozongisa na prière na okuti na Kinshasa na tanga na bimi na ba atanga bimi so na bina pesa na mbongo na male apesa mbongo c'est na comment so ni loko za nzoto na ngai eza loko sa msafiri amani ko meka mosiko mbongo za na loko tambongo na pasteur tse son 6h na lo bima bu na pesa ya mbakinga na sisi preneur ba moni $10 mais $10 ko muta ko isi na tape makoleza te mais mbule beti butu mobimba na tongo na te makoleza te ndako $10 right mais na kena sur le bon na $10 te boy et poli pe mai mbula te mais e fandi pe li kolo ya poto tena longo ya poto de matanga kaka oh mboma na mais na kebo na tena ba poto be ne fumwa bité 5h otuni pe mutute mama 5h otuna nani parce que zo la poto ko kaka ko betela ni porte 5h na zibi le ce que $10 ko ya nani na kiti sana wana na meko tena bakolo na abi papa yo pena siza ko la moto ko ko $10 $10 ke tengana mana tanda na tenga $10 wati suka ola na olia na so vérité na zama omoni na so matifana omoni so na bato yo nzama bengi na vérité na kata musalu ngana sana katiwa pourquoi nzama azunga pesa ko kozwa ngai asunga pela ina ngai atia mabalongo mama tu verso omoni makubajena ngara omona okasa musulman na sana bref ko ceux qui donne nzama ngata na bana ta défaut na nzoto na ngai o ipona ko katata
génie Nicolas génie na tika mabolongo 20 jours tata petite grâce mutu moko uta pa ndeko Basile na lo baso aza amoninga abina oluka batu ve ndomo kwa yo za pasteur il faut que ok ndeko Basile pas pasteur abi faut que na ngata ko pa pasteur abi au seigneur na sepina mbongo tena no sande abi to kito kitanda ndeko Basile to ko to vanda mbongo nyonso apisanga place nzaba bani ko tumbola ni mo ya bani ko apesa mo ka pam apesa nga mbongo abi kene pona propagande ngai osala bunga abi propagande ni ba pasteur po yesa ka pasteur bo so monto me menga wana abi wana prophète ne pena très fort pour je te côté même Dieu ba mama ngai so batanga batabazama bangi to zonga na shit ba mikolo kwa ba mission na si bande ko bona na ba yoka na makametali bazama bangomba na ndobeto masura nyonso ka expliquer nyonso. Oui, quand on a bango, on a maté bango bango mingi, maté bagé ni mingi. Ngala mangenga na balé retou. Na kipa mangenga, pumi na comme la boko na nzui, c'est na ozo matina nda mangenga li retou. Na beta. Alors par contre on a nona et on commence na moment nzambe tanga pamboli ngaka. Na kuteka na action wana ndeko Basile, ba porte ba senga ni fond. Na travail na 2 ministres na 2 députés ngai. Ah tant na kuteka ndeko Basile, nzambe ko sanga grâce. Moi mon cœur na zoaki na saki déplacement na ki. Tout ce qui peut pas pour sur la peine de Basile pour la vie négée tout ça qui n'a mon négé pour la tika qui vend la kuna. Alors na ko citer mon cœur maman Tiffany ni na bisakio nzambe ay ko sanga grâce tant que na kabwani na ko vendre ce qu'on a kati ya ndako na tant que li kabon na zaki na onza mabanda lo bananga bandaka ya ndoto ya vision on a zo misala na vandisa yango na tuni 4 pasteurs pas 3 pasteurs ba kinanda moko la vision pesa na limboli yango atuni ngai boy na kata vision ndongo limbola kabu siko okoyeba ndenge ni dikambo sam jute na biso pesa na mozo ki ndoto wana apesa na biso ki ndoto na 8h 9h10 na biso ndoto ya 8h 9h10 et ça une semaine de semaine ba ndoto mo yumela te pesa ba ndoto mo so si ndoto mo ko sa ba fantine na mote et que umela te ko likamani ko kisama ta la pesa détail ya ndoto abi na bi c'est vrai pasteur akei une semaine c'est écoute musique quand on une semaine ba tout moi ni mona kufi ayi ko zonga na kata na rabi prophète na zaka za kiwaza babi a déplacer za wate abi mamolo ba kesala na so ko ba masiki ayi na so des pasteurs abi prophète wana bo keza mo pasteur mso ina vision telle vision elinga alors bien ça qui na mwana ngai moko azu vision ba soda alati yemo alati tenir ba soda azuna munduki abandi ko tirer mais tant que ce qu'il va prier donc il va prier donc il va amener ko bondi ya makasi mais nazo mona lokola au lieu de nyango longwe mais babandi ko ngaba baxela yebe pété moko n'est possible vision ce qui me doit la tenir ba soda les de prière ça vous avez mundu ka tirer ba bible ba malobe sani et comment ce qui va venir qui soda ce qui soda zo na les bandoki mais ce qui yo mo tenir ça fait de prière ça fait de prière. Alors ça c'est fait ngabi ya solo. Alors ça na fait de prière ma casa. Abi kaka ndingo lobi abonde la kalimba kate. Pasteur a comme ça veste moko ya sikazu na soulier abi o lobi utikoko c'était le comment. Na ko meka yo ça na bonzambe ma apesina yango apena $100. Ma Tiffany yo na ebiselo komoko. Soki lelo zolo ba makambo nzamba ko soutenir ngana bato ko poussa na ko soutenir pour na makambo tali bandoto. To ko bunda to ko beta tali vandoto ko mona. Na le bato moko na tali bandoto no bakibu. Omoni ko lia na butu. Et ça m'a bêté. Et ça va plus pas bloc. Musa ko lia lipa mikate safu bombo, gâteau, biscuits. Azu vision kata suki na butu. Na kata suki musu suki ebotie. Azu vision ati kilote. On a ta kilote na otambola. On a ti pantalon. Mais pantalon ni ngolbani, kilote ni ngolbani. Ati chemise rouge, orange, vert, bleu, jaune, jaune ni ngolbani. Et ça, dans soit vision à Boutou, il y a bien. Mais à quoi nous avons beaucoup fait. Mais vision m'a bête. On dit que nous avons rappelé le moment sur ce vision de la carte à Boutou. Nous sommes dans une attente à la maison, nous sommes en train de nous dire soso. Mais ça va pas dire soso, soit soso dans la bonne moitié na katanda. Quand les portes qui nous sont là aux ongles, soso ça na katanda. À Pandi, pas la bonne, à Osuba, à Oba Mak parce que tout. Yo kana kité. Vision soso la Boutou sur les esprits anime. Il y a des ordres de la carte qui sont beaucoup déjà. Au Kokuta, ce qui est la maladie, entre moi, ça va aller et qu'on peut comprendre ça. Au moins, parce que la sauce, n'a pas dit que le Lapon est allé à la sauce, on a la vie à monter. Tout ça, oui. Nzambe après ça, quand un mot, ça, Nzambe, il y a 10 ans de mal à monter. À quoi peut-on monter de l'imbali? Et puis, voilà les éléments, c'est pas qu'il est missionnaire.
So moni mo sanza bana 35 likambo na nzoto wani ko mafanti. Donc belé mais singa makasi ça kolingo na ndoto na délivrance sur place wapi. Ola sala mote basa ndoto bazana. Vision sur yokana bisani. Au moins on sala soki belé mabati fani. Soki on les belé so vision soki boti belé ça sagesse mayeli. Mais so vision o kata soki. Be o kanga soki. Moi c'est kanga soki na butu pour le komani. Malam. Papa kata soki pour komani. Kito de baba nza changer caractère comportement za mabe et comme malam devant bato. Soko moni muto ki kata soki. Azalo ba kona soki. Aussi vision. Par exemple, nous sommes Ozolia, na tanga tabdoka mikenike. Ozolia libanga, on leba mabanga mongo na balabala. Bela leki mabili. Mais libanga so ba bembesa ni. Passe na nzoto. Na bambeli libeli so zolia mabanga senza ba bima loboneza ka mabe devant so dika moko mtuka passe na kata nzoto. Leba malobeza normal, tika maloba mabe devant. On me libanga. Aussi vision aussi brossa de brossa pour ni. Pour mon lokeza so mala, nza ba langage za mabe. Leba ka malam devant ba. Nza ba liko na boss. Boss. Aussi vision par exemple nous avons la culotte. Nous avons la culotte même Tiffany, nous avons la culotte de pantalon. Aussi vision pantalon. Vision pantalon, ta vision pantalon. Autant on a pantalon en zela, mais na tongo la muki na zoki vision ti pantalon bien na bien. Pantalon ça la culotte ça mukusi nza mabiti kama lobalo. Culotte ça mukusi, ti kama lobolo. Ya mikusi lokuta. On a culotte. So pantalon biloba kama lobavé, ya vérité mais là il a yibongo. Alors bika ton pantalon. C'est que ceux qui t'aiment sous mon téléphone, maman, tu fais la vie, aussi vision, mon gozo, li ngombe, maman, mon gars, pas dans le bien, li ngombe, mon gars, mon nene, toro. Mon gars, la solitaire, il boka ngombe. Na quelle affaire ici, maman, semble de la quitte, tu dis, bola ngombe, bola pena bien, nabi, quelques minutes au compte, moi, ça bien à quoi? Alors, bien, à ça, kanda mon somme. Moi, si mon mobile pas y aller, à ça, kanda mon somme. Oh, bah, mi funa, li bon, mi balé. Nabi, bola kini, aïe, tout le qui ngombe. Nzamba ibolo mwana mulima ka yakanda ngombe soza na bomo yoche ya tamona babala ata zota mwana bomo moto cheka na babala mituko ya bibini kate tayo ya ngombe bali ka mulima kanda ba kima ba munyo soma moko ata to wa pamba cha atele mata kote mata ndi mtuti nzamba ibolo mwana ndikanda so ya bani kote ya bango na kote ya bango tina ngo za prière ko eza ko lelo ko wana na simi na kisoma kelo kutango ni na gangi na kata problème mwana. Au moins, nous avons un auto. Nous avons un auto. Il y a personne qui a un ce qui est un auto. C'est-à-dire, avant de lobo et de prier pour un problème, il y a un auto. Merci, prophète, comme on quitte la émission. Je pense que nous avons force de nous avoir par la grâce de Dieu, tu as un peu interprété un songe. Moi, et Bélé. Negozolo culotte, pantalon, interprétant on pesi et senga pesa de paya ingolo ateke mutuna soto olo tando ta culotte ya kanenge lobi to mutuna soto tando ta pantalon et andingo lobi ndote qui pape temps contaka donc circonstance pe contaka ils en avaient les mains et bébé o ye compter nzamba ko l'accès culotte mais chaque mutuna ngazo pesa par rapport, il y a par rapport, bon, prophète, toujours qui t'a mal, mais tu vois, on vend des campagnes à la songe, puis nous avons le besoin comme dans le livre, donc solo la yango. Nam poussé, en fait, qu'est-ce que vous retenez, la grâce pour nous avoir sur la dame, ma camion coûte un. Bon, la grâce on nous a pas singa, so tali na kati ya Daniel 27. Adaba Daniel 28 tu ana sauté Joseph fondateur na Genèse 37 verset 5. 5-9. Au monde Joseph kaka likola ndoto nde bilisa la vie. Ndoto pas. Kaka ndoto ndi dimisa Joseph la vie pas même Daniel Bible zoloba au moins Daniel quand on dit bona ndoto ya roi alors ça roi lobi nikole koya tala au moment yoka ndoto eza munu sali mbona yango te musoko ba limbola ndoto bilisa ba problème obike roi ye moko azodenga batu na ye bazaka pembeni abibuya ko limbola ndoto ba ye ba limboli ndoto esimbite yimo bazwe banga sanya bomi bango bo eza kilika bona bango te ndoto za na likabo nza ba pesa na basali batanga yango na kela cité. Parce que ce qui Daniel et comme qui a eu à lire ndoto wana
bazwa bato naye moko kwaboma bango po ezaki likabo ya Daniel. Pourquoi bande kolika Daniel? Po ezaki likabo ya Daniel. Joseph a Bible tanga libola ndoto ya makambo tali bande koni bayini. Esilaki te. Akeli baso ndoto susu kuna na kata boloko esilaki te. Alimisu ndoto ya roi. Dosadi azaki ya likabo wana ezaki ya ndoto. Donc ndoto nazo ngana bisa oyo. Ndo ndi kilote eza ko mabete matifani. Mais ndoto likabo eza likabo mimi. Nesi na ko ba na chite momuke. Tanga zo ba kona ndoto. C'est na ba kona ba ere ba date na journée so complet na ba le kumote. Quand ndoto pa pati. Ndo yebisa mtupe jour alors. Nazo biso vérité. Soko pesi na ere zo ki ndoto. Na ba so yema ka bokisa ba pena selo ngo prier. So dalika mo za ba kokisa ma kokisia. Ça va, Togoya awa kaka. Awa eza likamba preuve à la pluie en fait. Merci de Basuka. Monsieur Mtapeshu na air ou alota ki ango yo yebse mukolo esala. Na kosa la prière, na za de prière en société. Vie na za prière. So so bango ba zambe za pona ko so ba formation ba biloko nyonso. Ko za mutona ndoto elingo ba mutona na vie de prière likolo makasa osanati. Na pesi toujours bandeko ba na biso na pesi bango mbote makasa koleka. Donc mikoleko ya to ko za susu awa to ko banda susu ko loba susu moke moke pona tali ba makambo o nyonso. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'était le prophète Patou et la princesse de l'Éternel. Yves Bolofa, Alain Kiaka, la meilleure bébé derrière la caméra. Nekab, papa Guy là-bas, la maman Lauriane, maman Fouratab, papa Caïs, maman Betty, de moi-même. Maman Madé, maman Ami, que le Seigneur vous bénisse. Maman Marie-Claire Kawa, ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon moi, je suis un agence Nazareta. Nazareta, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant que là sous kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a voyé bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta. Dans le système en bimbi, dans le bon Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai
abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien